Ake sona bililinga mai. Pour na cimetière pas faut défendre. Ba yo kete. Maman Monique défendre ba yo kete. Fa ke ne balé po ebemba mutu mote na bango mi balé bana kata mai. Peut-être qu'on va croire que les bililingi. Mais ce qu'on a quatre cimetières, en tout cas pas forcément ba seki makasi. Ba yo funda mwana na biso. Place biso toza. Place biso toza. Mundele kuta yoki yote. Tu comme à niveau na cimetière. Biso mo tozo c'est le suivi. Na lali, voilà. Na lali na se. Fani la na cimetière. Mwana mobalo naza na cimetière. Milimo bakoko nanga bozo kangai. Papa Kimbangu zo kangai. Armatu ngulo za ko kangai. Bozo afari la kende. Mwana mobalo ifa kufa. Mwana mobalo ifa disparaître. Biso tozole la plus de 16 millions de morts. Bakoko na biso naza na cimetière. Place milimo bakoko ivandi. Fari la ifa kufa. Mwana mobalo ifa kende. A disparaître. Naza kobele la papa Kimbangu. Milimo tout ya ba congolais. Oye lali awa na ba cimetière. Na yeko saka. Po balobi les morts sont morts. Mais ba mort bayo kaka. Bayo kaka. Papa Wendo, pardon. Musique ekokufa. Ofuka mais Alex. Na lobi nazo senga papa Wendo sa charger na boketu papa na ngai. So na sali boyete musique ekokufa. Da s'occuper na boketu to lobi biso nemto. O tika charge ni ni papa Wendo la charge ni po bango ne ba kolo musique. Bango ne ba na rumba o fala o tika partout. Vrai patrimoine ambassadeur na papa Wendo. Ezako na ba boketu ba dina. Ah oui. Boso tu peux mettre la musique te boketu nga ba musicien. Ata ya ibode pour là. Anga za musicien. Ya pour la papa Wendo. Bongo fuka ni Papa Wendo. Papa Wendo. Pardon, sans charger la boketu. Moi, si na ye, Baby, akufa. Davina, akufa. Chaselvi, akufa. Et puis, après, akufa. Bama pekana bangwa solo wana. Et comme alisu solo makasi. Bibi makwanza bimé partout, les makwanza erré partout. Boketu libume vimba, vimba, teko pasuka. Les spectacles ya musabat. Papa Wendo na tiki charge pas na poser musique yom docteur. Nous savons pas la musique te papa Wendo. Nous te lâchons la musique ça. Vieux soko tala ngai a changé ba donner akene bali. Boketu premier. A changé. Mais s'il faut le ba quelque chose à Boketu par rapport. Batika mutema mabe. Fali muto bo mamboka te. Asali ndere, il faut akene bali. Boketu? Il faut akene bali. Pour na cimetière eza place papa Faustin za maman Monique za. Oh, na cimetière eza place papa Faustin na maman Monique bazali. Bazali. Fa kene bale. Pour faire ça ka yé moko so muta ika pembe na ye bo siliki mais bino bozo ba sele yo bozu ba ba bindo bazaka misuku na balali balamuki pour bo récupérer bozo vimbi saka staff ngo ya bino mais makamu pezo marché net na minute yo na place bo sa promotion dynastie bozaka jide ta zaina fali. Jide ta zaina fali. Kuna fali kuna zo préparer yo arena. Bino bozaka jide ta na fali mais kuna dynastie zo yo kana yo na beto ta mona bandelo ki ba dynastie ngo beta wapi. Et betate Ta petit failli nombre de vues. Anga boma ba bindombe. Ba kotika na chaîne YouTube na ba bimisi ba nyos na Instagram. Donc na biso c'est la mort. Mais alia ba bia exemple ta ibosa yo fanda abandi ko critiquer fali. Bon ce que ton Gilles était trahi faire bon ce que soleil wanga bolo mani po soleil wanga mona wengete. Soleil écoute au comprendre. Tu comprendre na nini? Boyeka poani oh Gilles était ko nenga zaona audiembe la pe falite audiembe la pe dynastie pour faire Gilles était ba kabona bango tu ba longo ba wenge na ba babindo me kutu ya mabe banda sana nje mama batika biso kana suspense ti lelo ya mabe asala nje mama mabe mbote na biso ezali ngawa bino artiste comédien Jean Molayi na fandaka na France Scène Wave ezali masolo ya sika ekobongola makambo ngai na libota na ngai totindaka mbongo régulièrement na RDC mboka na biso avec Scène Wave nakoki kotindela bandeko na ngai mbongo kobanda na montant ya 1 euro et yango eza ko permettre biso awa na poto totindelaka bandeko mbongo ya mike na baposa na bango ya mike kitoko nakoki kosala yango ngai moko na ndako na ngai na telefone na ngai et puis nakobakisa eloko te na mbongo na kotinda na yango bo télécharger application ya Scène Wave
et puis bomona lolenge batindaka mbongo na pete nyonso sans kobakisa mbongo likolo na yango. En collaboration avec Sendwave, je vous offre un crédit gratuit de 10 € à utiliser lors de votre premier transfert. Téléchargez l'application Sendwave et utilisez mon code promo LOKAMBA pour obtenir vos 10 € gratuits. Parmi les bons, il y a le meilleur. Général Investment Service. Une société d'un Congolais aux capitaux 100% congolais. L'une des rares qui vous offre une gamme variée de services dans différents domaines. Nettoyage des façades des immeubles et de tout autre espace de vie. Dératisation, désinfection, désinsectisation. Production de papier hygiénique. Production de glaçons, spécialiste en logistique, spécialiste de l'immobilier, boulangerie, traitement des plaintes. Il met à votre disposition des camions-bennes pour l'évacuation des déchets et immondices. Le tout à des prix défiant toute concurrence. Contactez-nous au 085 090 19 99 ou au 082 79 92 076. Rendez-vous au boulevard du 30 juin, immeuble Virunga, appartement 6, premier niveau, Kinshasa, Gombe. GIS, le meilleur. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Bienvenue à vous, très chers fidèles internautes, très ravis encore une fois de savoir que vous êtes tellement nombreux à nous suivre en ce moment sur Africa Elengi Télévision. Un grand merci déjà à nos abonnés fidèles. Batou ba partage et puis batou ba commenter surtout ba vidéo na biso. Je pense que ça la biso énormément bien. Ba remarque, ba reproche. Et moi ça la geto meka obongisa musala comme il faut. Na sepela surtout na bateau yo ba komela biso numéro juste na ba écran. Ceux qui reprochent ezali okoki ko reprocher biso to remarque juste na numéro ezawana. Tout ça on a vraiment pour nous, tout ça on a pour retransmettre surtout message, pour faire comprendre bino peut-être marambo beaucoup comprendre en na son sous. Donc lelo nazanga moté na plateau na yambeli bino Jos Mania Malika. Avec hier je pense que tout le monde vraiment reçoit là tout sauf rien aux actualités et puis à aux alamiers placés et à répondre à la question na biso tout. Merci déjà na bateau yo ba soutenir biso de près et de loin. Merci à Dada Oulongo, na Suisse pour la benga maman sociale. Merci aussi à maman Karine Bionsa, Kamote Maraouli Tono, Rolanda Biso Siko depuis quelque part. Et puis aussi, na bana tout à États-Unis d'Amérique, précisément na Dallas. Na Dallas, na ko recommandé bino restaurant zamako na Dallas, restaurant Yolo Ezo chez Maréchal et Souvé et ça dire que kuna baliara bio, on a posolia bio, mona kota na restaurant Yolo Ezo, Rosala
vraiment mobimba. Merci aussi à Doris Kanta. Et puis aussi à Commanda Poupou. Doris Kanta. C'est-à-dire qu'à Sola Rapena bien. Ah bon. Commanda Poupou, la ville est tranquille. Commanda Poupou. Prêtre. Maître Kiam imbattable. Merci à Commanda Poupou à Hotel Abisso Siko depuis quelque part. Commanda Poupou, prêtre, Mobalia, Merveille, Meta, Mamana. Pounette, Baramoto, c'est-à-dire que les gens partout dans le monde, et puis aussi à Jean-René Makengo depuis 001 en États-Unis, mon vieux. Merci vraiment à l'équipe Mobimba ya Afrique et la télévision. Fils Nzouzi derrière la caméra, sur aux amis moral nanga. Au fond, on l'a vu sur ça vraiment bien là. J'ai dit encore une fois bonjour à Josmania Malika. Ouais, bonjour Kérit, bonjour on a abonné à Afrique et la télévision et Nalika Kale. Ah bon. Il n'en est passé. Ah bon, c'est-à-dire que bah tu as la biso bah recette là. Malika le barapé aussi très bien. Bonjour on a tout balinga Malika Mania, maman et bajimo paradis bana Soukanzambe et bonjour on a fait nanga Mike Lokamba. L'archevêque. Mosukisi. Via moi na mobali lolenge nyekese. Si. Tala lelo. Nalinga parce que nalinga nzamba pambola et parce que avion mon pasola bien azape parmi bateau peu fortifié ngapé bosser au coma atali sanga ka place ya outi na place azalelo. Très bien. Donc vraiment merci beaucoup na batutu linga malika mani ba soutien na bino vraiment physiquement, moralement, financièrement nabi ke bosser belé bosser pela donc Kérit mutnanga kala Malika mania bien habillé hein. Merci. Et la mela tinzo tote. Ah bon. Et la mela tinzo tote menzo tonde la telamba. Oui. Donc na makasa nzambe nous allons wana na babaku kina ba warrior de sali sona na posa veste na singa ba pesanga. Soki pe na besoin ya bot et na makoki on nzamba pesa biso pe to bimisa to somba. Ah bon. Donc c'est un peu ça. Voilà, déjà bonne évolution à Makambo. Makambo tout ça évolue, ça va quand même. Ouais, évolution ça va, mais surtout bien ngolo nzambe yo ebika biso sans nzambe mobulu. En tout cas on a profité na pesa merci na partenaire de l'X Rich Beauté nzambe à l'opposo. Donc ta batango yango na ka temo konto to mobimba. Rich Beauté merci batwana pour ma tampo net mère soit za pena besoin ma futa ten vanda kitoko Rich Beauté za wana osone pena l'opposo. Ata yo moko pe moi mobali ten na opo vanda kitoko bon mi saka tan voke poto Kérit. Ten fois za kitoko voke de poto. Rich Beauté za en tout cas merci beaucoup mes jumeaux paradis bana Soukanzambe et merci beaucoup na ba tout ba soutenir nga vraiment ba abonner à Malika officiel TV pour continuer pour s'abonner na chaîne nanga et vous avez vraiment plaisir pour na biso. Voilà. Et c'est Palanga, il y a repartagé encore une fois plateau Marona Malika, ça fait vraiment un bail. Il y a refanda boy, il y a resololande tout resola lelo et bâton pour permettre vraiment et ça il va vraiment bien. Voilà, Malika Mania, Warrior pour la vie. Ouais, Warrior, oui, Warrior pour la vie parce que déjà tant qu'on signé déjà qu'on soutenir moto moko boye c'est-à-dire yo moko za na assurance pourquoi na yo soutenir moto wana Kérit yo yebi depuis biso to ya ba YouTube oyo to changer ba langage te parce que ngai na vision na ngana mona déjà que fali ortikala okoya mkomonter. Très bien. Yango na sala choix. Vous comprenez? Très bien. Na sala ki choix avant pe na sala choix ya kolinga fali ya ko soutenir fali na tala ka pe na za pe na ba place musupe na banda pe ko soutenir na banda pe ko linga mais ton na yo mona pe na ke mama musique vitesse comme ki mabe na habiter fond na sala choix bien parce que la vie est faite des choix et des décisions. Tant on sala choix on ne ko rattraper au lobby so ko sali choix mabe faut en explication ma kasi ya repé ça pour convaincre bateau. Vous comprenez? Très bien. Donc ça dit tant on a pe na sala choix na ngai na bi ke na soutenir parce que nga ko on a soutenir fali nazaka na warrior te mais na bandeka ko ya koloba ba o fali ba acte o fali zo sala ba œuvre ya fali mais après comme na réseaux sociaux ba pesa ba tu position bango moko kaka po yo o koloba ba œuvre ya mutu donc so le vérité ba lati o tendance ba lati sur tendance donc ça dit no c'est la peine na la tendance ya mutu pe no mon sa fierté ozo mona Kérit. Donc ça dit tout le monde qui va comme la tendance n'habite
nalata nanga mpo moto ngo paza l'échec te moto ngo pazaka le premier banda mpa bandi kozala le premier azozonga mpe le deuxième te azozalaka le premier mpo nini nalata mpe tendance ya moto yango te et par là sikoyo nakomi ondima naza warrior parce que kozala warrior eza fier eza fierté ya mboka voilà. Malika Mania, je pense qu'il fallait Poupa auti kobimisa tout dernier nouveau clip un titre MHD. Est-ce que j'ai déjà temps il y a non total on kaka tout à l'heure non total on Marie-Hélène remarque ni nisa na clip wana to reproche so to continue mamba vie de couple de ba remarque ko bima mais na mama musique a fallu de remarque ya te te remarque ya te to mo ser na biso lu pécha pas a sali pe clip c'est le péchanga a sali pe clip to mo pe venir na biso ron sec kiel a sali pe clip ça va. Ah bon. Ça va clip kitoko et puis liko non miko ni sto boka ba basket ni sto zunga système à Viviane. Oh. Donc ayo lati ça. Pas kazongi si Viviane. Oh. Po ata biso to bito lata ti to mona ka batu ba lata. Donc ça dit biso bito landa ka semena banda de ko benga déjà ba Karine muntu na banda ko benga déjà ba love kinjunga na banda déjà ko benga mame Génie Mongai belle sans maquillage le quoi mame Hélène ni to ya ka kishasa mingi ba lukela déjà Viviane on a banda lata te ngazo benga déjà Hervé Gogan Mboko na bi gaza libana mboka donc aila ngape Viviane pour Viviane déjà la mode ba royela ngape na bi gaza tingi paza kuna Mobutu mukonza Istanbul Viviane egomi na mode to la tango ko sala vraiment bien Kérit Tolata, oui, pas ni Tolata. Pourquoi? Pour Fali Salatian. Oh, le Fali soit c'est l'ikamu et c'est un peu. Si vous avez vu ça, nini oh Fali alata batbalata te. Tout le monde le loba pantalon minen est en mode. Ba mi bal balata te. Oui, ba olata ko. Ya lambada. Ya tisipe ya lambada. Ya tisipe ya lambada te jean eteza ya lambada olata. Siko, soki yo bi ke olata te. Faut ya no batbalata, ça dit c'est que ndo za l'échec. Oh. Josman Malika, je pense que toi qui point de vue par rapport à clip et puis je pense que surtout dans les réseaux sociaux très bien comment on a tout dernier sortie médiatique il y a Ndebona Biso merci na monene na mboka na biso na kombo ya Laurent Sokoko ba dire naïe ba réaction naïe envers Maman Alia et puis aussi à Didi Stone à Cindy Leker et puis à Koffi Olomide koyo kamba marambo roloba yo attend que maman aussi tant que mon ami Laurent Sokoko marambo roloba et le belaki onini puis dans la besoin ka réaction na yo point de vue na yo par rapport il y a tout dernier sortie médiatique il y a Laurent Sokoko et ça n'importe quoi obi ke Vierambo comme sanga nani na âge à Vierambo il faut ceux qui peuvent Vierambo à moins 18 ans à moins 20 ans aza papa aza au moins nenga lela maman na ye nenga lela maman na bango azongisa no bolingo esala ka lela maman bango il faut respecter Meralia oh Kérit, mon bali soka botisi yo. Bana bokabwani. A komi ko lukasa le chantage toi humilié. Donc ça dit moi so azana pour l'instant. Il faut comprendre que mkolo yepi ba otike ba osale même ma. Oh. Na so ebisa o Kérit. Donc o sala lelo, o sala ngo. Akosala ngope. Akosala elo ne pousser bango ba koma na ba point wana. Elo ko nini, neti nini e pousser bango. Elenya ngo sindia no ngweza ende nini. Azuli bala. Te nabia na tuni nabia elengango o Vierambo yoka o yoka te na mokili poto mona kuta zaka tina mère Ali azape ana mère Ali ape na femme noire mais na répétition na poto asimba danseuse na ba fesse c'est abando yoka ka elengi wana kakati elengango ka o na même moment que ndo simba danseuse na ba fesse yango o continue yoka ti leloti ko humilier maman bana na yo moi c'est parce que makamba Vierambo bango balata makamba nikiti mama rifa lata makamba niki ya mama rifa lata niki lo kwa ndeko na ye parce que o ya bino ye boko ko gérer ngote oh wana kutu niki to ebite loko ni sala soki za ka zuwa ya faliti lelo a perdre ya na makambo na mon réseaux sociaux mais oh ils ont le contraire Vierambo na mwasi na inde baïda ba makambu na ndeko na ya mwasi Vierambo fa réfléchir à la sima mama rifa na bana na Vierambo fa ndalo mabe pona bana mama rifa te
Maintenant ma pas vient ba ofanda o dire amona mama rifa aloba maloba mabe pona bana na ye pona Didi Stone fa vanda réfléchir bien balongo l'émission lo sokoko poani. Ah bon, Kolanda réaction à Franck Stemai apparemment. C'est-à-dire ma réaction na bino ba ofanda ba mona ke ba se comporter ma bien envers moi na on est envers maman Lia. Est-ce que maman Lia elle a biso na YouTube ah ke ba sala divorce na Kofi. To tika lo yeba ngote. Ce qui bango moko baye na ngote. Femme noire face à la disciplinée et puis femme noire fa vanda tranquille. Ozaki na posa libala, ozui libala oui, mais zo maturité. Zo maele mbali no so mobali no za maturité mukie. Yo zo mi komisa suko ye. Et lo mo bo so pa linga yo beta ndika bo peki so bité. Aza mama bana otika. Keriti esa ka bien mobalo ke na ba ligne moi si pas ozongiso. Oui oui. Yo moko vanda pende bobité loko pende ngeso na sala ki ngoli ngesa mabe. Donc otali pende ko bi o reconnaître que na moi si mo be na femme sage. Mais ce qui mobali ok na ligne mo bo yo moi sozo ya ko bakisa. Yeba ke retomber nango eza mukolo yo zalate. Bon salo mema. Très bien. Mais le logo mon a Didi Stone. Ba respecter mère Alia. Femme noire na botité. Femme noire na botité. Bato bazo ya ko encourager loko wana. Eza ka bande ko sindi ou basali ba faux compte. Eza bande ko ba relation mama rifa pour bazo ko encourager mama rifa. Est-ce que mama rifa na Didi Stone baba mbanda? Non. Baza tata moi sina mwana. Oui oui. Olingo honorer muto na boteli bino bana te. Mais muto boteli bino bana boza ko humilier. Po likambango eza nini? Dossier ngo eza nini? Oui, tokoki ko ya peut-être que le bela Didi Stone na ba dire na peut-être peut akoki ko déborder a garder toujours bandi na ye aza mwana. Mais tant yo tata moi so zaka wana maloba mabe likola mona et puis maloba mabe na réseaux sociaux. Est-ce que maman rifa bana est-ce que viera ba vandi pas lo mabe pour na maman rifa? Pour yo ko lo bela bana ndeko na mabe. Pour na likambo sinta za ndeko na ote. Keriti seme ki ande konote. Oh. Seme y femme non il faut ba ke omoni seme ki ande konote omoni kan ningo sa mère Alia. Ndenge mukolo ba ozwele pe mutu mususu yé pas se retrouver na carré oyo. Soki kutu yaza maele ako permettre biloko isala matin. Aza mutu ko leka kuno ba réseaux sociaux te aboka ba jeton. Eza la mère Alia négligé libala. Eza la miyo boto lié. Eza la yo sali soki nini. Loko so gagné. Gardez bandi na yo. Très bien. Kasi yo gagné. Suko oza jité sous poignine. Pour ozala pe na kati école kara. Obima déjà. Alma la université. Abima kala. Te kere tout que non bien. O gagné. O tenjemba karama pa. Yo moko négligé libala. Yo moko sundo mobali. Ben ça va pour mes ati o récupérer mobali parce que o luka suni oza jité poani. Na muto yo boteli mobali kutu a jité le kwa yote. Yo muto boteli mutu mobali mais oza jité o a jité pour nani lo nesa ko za jité. Mama rifa. Didi Stone na mona ndeko no likambo za nini. Mama rifa au côté la frère naïe. Pour frère naïe na maman Lia ba weli nini. Ba weli lo te zaka divorce ba kaboni simbiteti. Parce que lo à part wana d'ailleurs na ba wela suni. Il aussi je pense. Bo wela pe banate. Bo wela pe nite sko bo wela nini. Déjà to yebi seme kazande ko na mu ya nini te biso pe to na ba seme ki na biso to pe bande ko ba seme ki na biso pete. Ngapi na ndeko ba be ser na ngati. Poso ba kaboni no ke kana ndeko na nga. Et c'est logique. Parce qu'après ça, botika mère Lia vanda kimia, botika ina banana liba les a sauté et ça est qu'on ni nango. Mais comment on boye na ba vie na bino. Boye na vie na bino nyo. Siko na biso na bango ba ne ba ma perdant. To bino de boye na ba vie na bino biso to yo saka banalise. Mais ba vie na bino ils allaient exposer. Mama rifa vino eza pour mutu mususu yo sele mi sa fingi na vino mobimba boy on dimite na ba auto e bakite na ba auto e bakite to koyeba sko banani ba oza ba perdante banani ba oza humilier bino nde ba oza humilier
pour na maramba niki na fali pe abu lata ki on na njoto on dit beaucoup mais bandi ko na niki lelo pe komi tourna bino ba assumer mama rifati kaka Didi Stone ba assumer makamna ba yeki na on YouTube. Mais koyoka Didi Stone kokomana stati na ye qui a confirmé lelo que c'est vrai papa na ye atina rabatu ba ko finga mama lia na bité de yope analyse ni ro sala par rapport à yango. Mais to confirmer on na bien to confirmer on poani batu baloba awa que fallait tinda ba journaliste ba finga batu baloba ngoti ba journaliste on sko bazana ba ajni ba jeunesse au fallait tindaka ba papa bazaka bana âge Laurent Sokokote ba jeune baza ba jeune c'est tout à fait peut-être na ki jeunesse na bango ba préférer ba sa ba vie na bango ba le ki sango bongo bongo ce ko porter parole à mukolo le quoi papa Laurent faut na tiape na papa voilà mais c'est toi à porter parole te foot oh mais na bien pour ni Willy Moucheni yako sa rôle ante pour na ni Willy Moucheni pa ya kité pour ni vient biso bote école les kaita salanga ka faut isaïe c'est qu'un nouveau porte-parole pour na yo a ça on a sentiment na ye ou soit azo za utiliser sentiment ya Ponduna Thompson Laurent Sokoko millionnaire à rose a sentiment ya Ponduna siko bon siko to benga ngoni je te dis qu'il y a un millionnaire à financer le combattant. Kerich, au cause de un millionnaire, mais ça a une immaturité. Mbongo yo kufu yangote. Si. Oh, au cause de un mutambongo, immaturité na mbongo et des choses différentes. So za immature, attends na mbongo belé ozaka immature. Si vous êtes conscient, à tous un bon rebelle, aussi que la inconscient. Dans Laurent Sokoko, vous êtes conscient? Dans le biboui, biso to moni sortie médiatique. Après boy bolongoli. Et là qui signé bolongoli poani. Badiro ezaki na kati. C'est yon loba. Laurent Sokoko. Badiro wana ezaki yenini. Est-ce que maman lia bando méritango? Je pense pas. Voilà. Pourquoi tout ça là? Pour nini moment ça boto de bana tina entourage na camarade aya to mécène nde bo benga akoma tina niveau toute la maman bana nga bordir avec héritage union sur mais maman Marie Fayat nde bayaka mamba niki nde bayaka mamba fali longo tatouage akomba mwana ye boyaka na mamba Laurent Sokoko viens na era musiaka ego mi sérieux vieux nanga era msiaka oyebisa biso eloko vieux o asali papa o asali c'est bon ou mal ya kwa ko solo la mère alia na niveau wana yoza muto za na vieux rambo si y a un souci il y a un problème entre couple naé solo naé même si femme noire la mbela ko ba fufoliaka te mais quand même est-ce que ce pour les aux chance on les fou pas mère alia te c'est pas un problème mais un peu pour ma mère alia te mais si aux chance on les fou na maboka ya femme noire ezala na ngopeti na o wana zo chance te na o lié mais gardez ka bande na yo si aux am mécène gardez toujours bande qui mécène pour nier Willy Moucheni o salangote Malika Mania. Il faut qu'il y ait Willy Moucheni pas les camarades de vieux Rambo. À défendre. Ah, il y a peu qu'on défendre. Oui, au koyo défendre, mais bah dire on n'y n'a pas mis ça. Pour na maman oh ya botte la mutu mwana bana. Non le bango bien. Est différente na makamunika ya kana ngo Niki mo ka ko exposer makamuna na réseaux sociaux. Mais oh le contraire ça mère ali até. Mère ali até biso to yeba ke ba divorcer te na kofi. Biso to yeba ngote. Bango mo ko ni mutu baina makambwana. Mère Ali a toujours bouche bée. Si quoi lobate. Si quoi zo lobate, muto zo lobana été. Bozo ya ko céder ba sortie médiatique point ni. Mère Ali et ça a commis na âge oyo, a boti déjà bana, a wuti pe na libala, a vandi na epe ninga zana pa okuta pe na mobala olinge. Oh. Azabe moi c'est kitoko. Kitoko tina âge wana. Très bien. En tout cas, si mi bali nyonso bolande exemple vieux Rambo on regretté. T'es non regretté. Ce qui mi bali bolande vraiment exemple vieux. Ene be yon mo na biso ko exam nyonso ba copiate. Po
Oui, ça n'a pas de copie, mais c'est copie, mais c'est vieux rambo. Et ça m'a bien. Ma belle, yo écoute ça tout net, yo me kana recopier. Au sol on a maman moi na o. Ozu pena camarade no mo bolé qui c'est pas une émission, abé ta mère maman ba no bandika. Ça fait mal hein. Mais maman fadi boya abolata. Maman ri fazwa nikala te na njota commissaire cousine na Ignace na e. Boko ko gérant ngote bolongo na tuna bolongo l'émission Laura Sokoko poani. Alobi maramba minene akena maramba héritage plus grave que au tebi au village del Pirlo et comment la combat mamasi au nini boy comment donc na ebité ko yako na lobby héritage nyonso et comme ya mamasi siko agitation wana ngoza nini bambongo zwa mituka zwa balopango zwa bana bota siko agitation et puis bino bozwa mais bozaka agiter na bien muto zo ba contrat na ba Louis Vuitton le pan local village del Piro ele kelaye te keretam sona na imanga ngoti a défiler na ba balman te na tunio moto a défiler na ba balman moto ba benga kaina na ba contrat ba Louis Vuitton moi na oyo ba rien na ba intéressant ba contrat village del Piro lengango je pense pas. Je pense pas. Pour contrat mon cas Louis Vuitton ils sont ba deux villages del Piro à 3. Oh. Mais il y a bien aussi Laurent Sokoko Boete sur l'andi même bastatine. Mais ce cas débordé bon on a quoi ko pekisa Didi Stone tika. Muntazate oyoza pour Didi Stone pour suivre Laurent Sokoko. Pour nini té. Est-ce que maman bango mérite respecter? Oui, ça Muntazo mérite respecter. T'es siko to pekisa Didi Stone poani. Maman bango mérite respecter. Ba keina kutu maman bango côté bon na buzoba. Ba kota. Bon, ce que batu ba mérité na bango te pour ni to encourager Didi Stone te. Ba keina kutu ba kota na makamama bango ya buzo ba ina zema kosa ya lukuta. Mais ba kota ba soutenir mama bango. Bongo siko o likambu boye ya batu bobotoli bango nyonso ba héritage bobotoli libala bobotoli siko bozaje ngano ngana tune mama si yango azu nyonso siko agitation aussi la te ponani parce que na minute batu fo bazala agiter za mère ali na bana na yi bango te fo bazala agiter po bobotoli bango nyonso bobote bo mapangu bobote bo ba village ba pelouse boboteli biloko nyonso bobote mituka bango te fo bazala agiter mais siko bino kaka nde bozala agiter ponani. Vieux Rambo na tourné ma bé, maman si on na tourné ma bé, yé entourage ya ma bé, ce qu'on agitation zo utapi. Na silence sa mère alia. Wow. Mais ceux qui tous dans l'entourage, il y avait conscient, ça fait trop mal. Wow. Parce que des fois tous abatou, tu vois ça peut conscience c'est ko bunga o mukie, mais si on en a kéré tu as pembe na azara na conscience azana maturité, a cause zongi sanga conscience, que te au moins loko zo ke na boité, au moins retomber na ngo ezala boy. Mais ceux qui te comment perdre na kibo moto na biso, na kibo moto ya bateau to tambo na bango. Ça dit c'est que sous quand même c'est fulu. Ceux qui vivent on a pris dans vrai mécène. Il y a Laurent Sokoko. Ça dit mécène et le roi biso dans na oui mouché na réseaux sociaux. Biso to kabila ya oui mouché nitin, ya oui mouché nda kabila biso. Vous comprenez? Très bien. Ce que c'est-à-dire ce to biso vie Sokoko. Ce que ça mécène. Donc il ne me tapia vira mbongo ti. Il me tapé saketi. Oui. Ce que au comme na mamba couple vie de couple ya batudeni. D'abord le même mamba compte ba njembo. Bayembele njembo baboke libanga abeta concert au comité na vie de couple surtout réfléchir bien c'est que ba maman ba na sambo a makasi ce que viera mbopina amu to réfléchir ti chance ka balongo l'émission po so bolongo l'émission ti ce qui pena vie Sokoko na ba maman bana viera mbofatinda et pa bi Sokoko loka useli pi mama bana émission yo pezonga pena kuno ke sela pena ba maman bana le roi Seli yaye azonga ba sela maman bana yi mais aropi rozonga ko ya ko retirer ba parole na émission. Pour émission, oui, bah retirer. Et ils ont déjà partagé partout. Tout le monde a aussi sur la page. Donc, sur le look, il y a un
donc inutile ya retirer je pense pour ngai buzo besala ngando mère ali yo sambwa mère ali yo za les milliers en tout cas viera motoza dessus soki kutu bata poto ba reconnectaka bato belé bazala dessus na mamba fali na niki o kutu babosa na ke niki mutayiki na makambo mais tellement niki azaka mwasi ba mama ba encourager bon ce combien de fois mère ali ya o avant di bouche bé a lobé le côté kaka mama si wana mutayaka na makambo akene saga makoma mabe akene na TikTok abwaka nzembo mabe yo za de lo question ngeza wa de na mobali na maboko le pomme eza nini ya biga sela ba azo wole la ina nani o komo wanga na ba compte na omoko abia sela ngote ya awanga na te awanga na ba compte te ni Facebook te awanga na te eza eye oh biso tokondimise na makasi eza ye ye alongo ekola karate alongo na ekola kara aya na ekola buzoba donc ça dit aba ondima fa ndima kiza ye wow Kérit ça fait trop mal nga so na moni mwana mobali o humilié mwana mwasi ngata boboti te mobali ofinga ngata na ndiabo na sona na bali bali sona mo mobali ofinga mwasi côté lié na kotaka mi mombalo so na momo sibwendeni bosko muto abotelo bana mwana opazala na bariana dazo mériter respect mama rifa Didi Stone a ennemi na oti botika ipa vanda pour Didi Stone pa yaka kana ayaka bongo pamba te mwana na avandaka so bini bosali ba pic aoya na yaza na ebana lokwa biso te batata mosi toyebi ke limite ezali ba coutume eza mambo ebele koyo beta ndikate mais bana nga poto bakoli na ba manière na bango de bino mo bokolisa bango bana poto baza ba impoli mama rifa pe pa iba pe fiera mbo pa sepelate na kuzu ndenga traité pe ba mwana yi ata oloba te pona sentiment ya mama si mais ayeba ke fiera mbo pa sepelate po Didi beta bakao ti balongo le mission na bayebi ke Didi abeta kao ya Didi Didi Stone tala fi wana mwana na makomila wana bayebi ka beta bakao skotano na ba statue na ye e komeli ya ba statue wana au moins qu'ils aient des manque à respect avec vie wana les sokoko et on a encouragé Didi Stone à qu'il y ait la justice. Voilà, mais s'il faut couper ça, un message moro clé, na marambo tout est collé ka. Message clé zate. Baya kana ba agitation na bande boya. Ah bon. Baya. Mère Ali a fait avec plein de maturité avant de bouche B. Pour oloba na été. Pour moi est-ce que Mère Ali a un entourage bien. On va conseiller Beta Kara. Au moins est-ce que tonton de tonton et morayaka. Tonton de tonton. Alors suis ça va te mettre. Mutala vieux wana za mystique. Tonton de tonton. Tonton de tonton yemoronda yaka. Te yo ko lobati. Sigi la biso. Vanda, yuza obota bana, obota mona star azana bariana. Yo ko lobati. Pour rien non vanda boîte la bomère Ali ya oh. Ça c'est la maman de ma copine elle s'appelle comment? Didi Stone. Didi Stone. Non, et ça on RT. Voilà, Jasmine Malika, merci beaucoup à Karine Biansaka Cosmétique, bientôt na Kinshasa, babi consommons congolais. Donc bientôt Toroyamba Pena maison munene ya Karine Biansaka. Karine Biansaka Cosmétique. Karine Biansaka na kati muke na opesa ba félicitations na sœur na biso Karine Pala. Karine Pala. Karine Pala tout le monde pena na basala qui remise à trophée et pas président biso Fati Beton. Le président Eli na ngaraye Béton à Bissot, des pères et des mères. Des pères et des mères. Voilà, Malika, nous avons répression, réaction, rencontre ya Fali Poupa et JDT Moulo pour tout le monde créé par polémique et bien si Marambo belé après rencontrer ya Fali Poupa et JDT n'habité d'après yo Fali Poupa kokuta na JDT Zamabe pour tout le monde bande kopena ba siliki ya rosiliki bande ba siliki bagolo a que JDT a trahir Ferré na bia bo bagolo ba bande ko JDT bagolo ba bande ko JDT pour JDT azaki na dynastie na bon soki JDT azaki na dynastie esclave Ferré de quoi c'est Léon
Oh, c'est lui à esclave. Kasi. Oui, à profiter de chaleur à faire. C'est le scram. Poutine. Ami pesa kombo oyo ya na kubongo te. Poutine, ya za Poutine te. Te. Ana ba bombi te. Ba bombi ni ya za nango. Oh yo yo pena beti pe boye e kangi inani de fala kanga inani. Exacté. Kerit. Soleil wanga. A solana ferit. Il paraît que pas un featuring. Oui, à Chenze mon dynastie. Et c'est nini. To moni ba wario ba yo finga ba yo stama kelele. Eloko oyo ngai omoni poni nza bona finga mana pe chaque jour. Et puis ba golwa. C'est là. Et comme ya lukanzambe na ngai ya waye. Ona finga ma penza ba ya ka penela ba privé ba finga te. C'est non la pour monsieur za mulai. Non la tu belete. Non la tu ka moko. Basalela nga pena ba faux compte. Wow. Yo malika ozo kate na kombo ya fere soki ozo kumisa Tantine Fanny na kotanga ka kombo ya fere te sino okosambwisa mobali na yo niveau akofingama na ba émission okondima te ese belé na boyi tout son moment moulaye au ça vraiment comment niveau immaturité na bango ya ba goloa ce qu'on attend à combat faire te faire as musicien ce que so peut to bipe biso pe to tika otanga combat faire est-ce que faire ngo yokana pa yokana ka pa biso ne to ya ko lobele faire so zo yokana lelo eza ponde bo lobela kae Kasiti. Pourtant, tu as fallu le numéro 1, tu t'es fait le numéro 2. Tu as eu canette. D'abord, c'est les promotions sans les savoir. Tout c'est les promotions. Bah, Virginie Mangang a dit que ça la promotion. Ce qui peut pas être makasi, mais ça comme numéro 1. Mais le cas va faible, il y a un zalaka na sima fali. Kerit, on a eu le bac fallait le numéro 1 et c'est un finger ba musicien. Non, il y a tout simplement parce que même les musiciens ne sont étonnés. Mais je ne sais pas si biso point, biso moto bidia que fallait dans un numéro 1. Bango mo ba yebi. Ba yebi que fallait dans numéro 1. Donc ce qui est ko finga bango ba trouver un peu drôle. Mais si ko finga biso ndeni. Biso mo de to yebi que fallait dans numéro 1. Il y a ndeko na biso dans un numéro 1. Na bien, tout ce qui c'est monsieur papa sango ayamba fere. Fere ba yeba na ketchup te. Mais quand on a quatre émissions, batuna ye, nana ça la fierté à 5e génération. Abi ndekonanga fali. Atanga komba fali. Sangwa tangi sai komba fali. Oui, c'est mon jeune frère on a ça la fierté. Ce qui ngana zaki nga, ngana lo banga mona premièrement dans sa fierté à Congo. Après ce qu'on a bandio tanga batna sima, qui rite pour sa fierté, mais non banana nanga. Mais faire à banana fali. Ce que mutu yé moko kuto yé kotanga jeune frère na ya ça la fierté ya Congo. Ce que ce qui ngana yé kolobake fallait as numéro 1. Bo finga nga poani. Babi Gilles était à trahir Ferré. Gilles était à trahir Ferré par rapport à quoi? Bon ce que ton Gilles était à trahir Ferré. Bon ce que soleil wanga bolo ni po soleil wanga mona wengete. Soleil écoute au comprendre. Donc comprendre na nini. Modogwa Barambo azala très bien à Fali, azala même na concert ya stade à Fali, il pas changer mon dynastie. Mais la multiplex ba bebani na Fali, plus ba ware ba yo finga modogo pourquoi chaki nzembo na dynastie. Ce que ya Gilles était kapwani boye. Boye kapwani oh Gilles était ko nenga zaona audiembela pe falite audiembela pe dynastie pour faire Gilles était ba kabwana bango tu ba longo ba wenge na ba babindo me kutu ya mabe banda sana nje mama mabatika biso kana suspense style lelo ya mabe asala nje mama mabe atika biso suspense style lelo mais Gilles était kuta longo bete la biso ba jojo ngonda abete la biso molekinzela soka beti ba borne kanga ravie wana très bien. Et c'est ce qu'on est. Est-ce que Gilles était soit avec Osona Fali et Salini Naza Yana et fallait le babola moi Gilles était alors baba bien Gilles était. Et Salini bon ba musicien nyonso ba keneka na bon mon scope bon mon ki bazara forte.
po fale zaka ye moko so muta ika pembe na ye bo siliki mais bino bozo ba sele yo bozu ba ye babindo bazaka misuku na balali balamuki pou bo récupérer bozo vimbi saka staff ngo ya bino mais makamu pezo marché te net na minute yo na place bo sa promotion dynastie bozaka J d'état za na fali J d'état za na fali kuna fali kuna zo préparer yo arena bino bozaka J d'état na fali mais kuna dynastie zo yo kana yo na beto ta mona bandelo ki ba dynastie ngo ebeta wapi ebeta te dynastie oyoki yango te na babar tala basa ba promotion ba golo batika ba aventure botika koya kofinga biso ba journée c'est so na pesa opinion nga ozwi temps koya kofinga nge longi mabe ozwi temps koya kofinga nga na nde na kota na zana libala nzala so boyo ozwi temps koya kofinga nga nde na zwaka te tawana yo zo ya kofinga nga na place que nous partager ta dynastie na ba cousine na bino na ba cousin na bino ba kotisa ta ba vie Tim comme si bon on a fait à tiens mon akata YouTube bo comparer nombre de vie à faire na petit fali bo koti pe na petit fali akangi ta petit fali nombre de vie anga bo ma ba bindombe ba koti ka na chaîne YouTube na ba bimisi ba news na ba Instagram donc na biso c'est la mort mais aya ba bia exemple ta ibosa yo vanda abandi ko critiquer fali un petit fali le qui est nga zo loba te bona réseaux sociaux mon ba classe qui kérit pose ngo ça ça mon dieu nga na yo confirmer to mon na réseaux sociaux quand nga bato ba tera kérit na lobi boy fali yango mo to lobi pe eza sous c'est les Congo qui gagne oh sauf fala beti you arena c'est fali qui gagne bino pe comment c'est les Congo qui gagne bino pe bo kende pe ko sala ma ndenge fali o sala mais faire répéter la musique calendrier a changer you arena atika ko changer na défaut na février à Robeta et comme en novembre yo mon atika ko changer na défaut kuna soko mon il faut vanda so après inédit kende ko tala lisusu bon okuta ba changer et puis na novembre la pesu nde ba tie to vanda suta musata après un mois to okuta su ba changer oh you arena ba changer les sauces bon yo mon te ba changer comme le 25 novembre 2024 to yebi te soki le 25 on batu batondi sa ezaka le 25 ayaka kokota bino pe oteka le 25 total la promesse ate mais bosa makasi promotion kuna pesa pe ko stade de martyr te ba ozia no bo somba nombre de billets pour ba pesa bino dini te ezate ke o bo yo somba tati na porte batu bakoti te kuna ezate ba na limite ya nombre de billets bataka osombe mukie ba désactiver nyonso événement quoi bon mon en stade de martyr bon mon en chaque club c'est que bagolo je pense bolinga ondima mutu te poani et puis mutango bondima raté ka yemuta fongole la bino banzela moi je pense que tous les musiciens et surtout la génération fali il faut ceux qui ba qui fallait so betenet yo arena bongo il faut batia espoir ba soutenir yepo après yazaka guide batemusu boyo tia après concert à stade de martyr après fallait zakinan zaki ferré après héritier après Félix Oisier quoi tu occuper la coste et puis bientôt après fallait zaki héritier mais zaki non ferré fils non après zaki héritier héritier non ouais après fallait zaki héritier oui après héritier zenan ferré gola après ferré gola ouais c'est quoi ce qu'on a fongola njela fali oui to longoli wenge 4x4 to ina génération pour ni muta bon boko soutenir te boza même ata ne boza na bokomi kuna niveau bo sambela kande pour na fali eza bino ba collègue na ye baba bindo me ba soleil wanga ba faire bino nyoso fo bo sambela pour na fali so boyo ki fallait ti contraire conseil net boy fali mutoke bundela bino fongola nzela bo sambela pour na ye tanda fongola bino nzela stade de martyr nanya nga pour wenge 4x4 azwaki initiative to ke ko beta contre bino so bozaka na okete na banga to ya no guide na biso aleka so guide atondi si apo biso to ye guide ka betale et puis bino makasi boye pe bo beti ba o batondi se ba o batondi se te bravo courage mais quand même bo ozaki donc bino bozela ka so fallait ye a beti bino pe boye botie date mais bon dimaka ba ministère fali bana ba visa ya ba 5 ans ya ba États-Unis bango na ba zusu ya ba Europe ya ngona ba zusu ya ba 4 ans ba 5 ans ba to ba visa en désordre bongo
mais boyo kaka fiera mimi bat na États-Unis ba komi bilobela baza na États-Unis baza na Chicago mais bon mboko bino boki bana ba visa ba inani ba 3 même ba tu bana ngo ba 5 ans na ba passeport na bango ozo mona ke je dis bino boza na bino limité mais boyo kaka ko chrétien bato yo déjà ba na ba kambo ko le kabino. Ce que j'ai été appelé na fali et déranger ni est-ce qu'il peut que cette dynastie bétate nzembo o ya jakati na kata dynastie yango nde eza nzembo meilleur nzembo nyonso ka o bango ba pese na banzembo nyonso ya jakasala to ya jaki kombo ekufa lokwa ya babindo menda utola mukaka sikoyo bakomi kolobela de ba pesa ke nzembo na dynastie po tombola ya jakasala kaka ya jaki so boke nzembo na betaka peto yo kaka. Je kaza ko fi na soleil wanga fi na ka ya kasavu boy ba série kutu ba koti c'est Macron na bande to ce qui challenge to bi tous les musiciens ya commune yo akoti le président biso kutu senga ki ata Sassou vie Sassou kana braza a kano rapide 45 minutes le soleil wanga zola biso to sa biso to nera bala kasavu aya na sans switch style le fi na blaze wanga biso bamboto to beta pembe o ko za vie na ngame so comme ce qu'on a matière mamba boye to ça sous les kamba quartier té vérité pour jalouser comme kota mabe jalouser comme kota mabe to féliciter muto sa makambo muto sa guide na bino to féliciter bobo e poani j'ai des temps big baza génération morte na ferré bagola ba bien sûr que oui abana musique il bosso ferré bien sûr que oui boye jakaza mutal to bien que jaki poani et jaki mutalelo ye jaki aza mutalelo pa popi malga nunate ye jaki amutalelo te soka biga beta musique tango yo beta musique fait roter na te c'est iloni obi ke bagolwa non te na mona na ojara batabo na ebite na za ba kele so bagolwa mususu mais na ebite soki bagolwa mususu bako copier bagolo nga sula na bango loka ba la tante ma foi la maman na Renedi eza bien loka ba bijou manteni aigle vraie gauloise eza la bien ba fimo ba réfléchir ça bien place ma beza ba ba te place opena amanya ma beza koza la vraie ya mutu et senga ka te ondima nyoso ata défaite eza ata erreur eza ozaka te wana za vrai te za lokwa vieux wana sokokonda sali pa virambo aza vrai na été so kaza ki vrai na ye akolika ako se permettre ça l'émission pour na maman ya bana ya master na ote oza déjà faux. Voilà, mais au rôle banini na bateau bazo finga JDT na bateau bazo critiquer. Bon continuer, bon JDT Jackie olonga Jackie. Alonga Jackie ta ozaka JDT mon le peut pas beta banjembo et rumba na pesa ka succès ko leka ba rumba babindombe ko leka rumba ya soleil wanga ko leka rumba ya sele yo isanga no banda ototo na zi rumba ni sele ya bete kanga. Achenze mona dynastie donc exemple ya mukolo dynastie kutu yemoko a beta banzadi bon ce ko bino batu boyo ko tia bo sa makasa ba promotion la dynastie simbité d'après Malika Kérit clip ya biso ya ngone bimi Marie Hélène to yoki yango sko komi en live to mona ngo c'est dit na ko yoka ngo ya audio na ko yoka ngo pe la vidéo. Voilà, Malika Mania, je pense qu'il fallait pour pas dans la Mikilia poto na ba poulain naie na bureau naie na ba pire petit naie na ba artiste musicien mususu o ya sali bango grâce pengolo de fallait pour pas à la kaki biso dans la surprise il y a 12 journalistes oyo ba ko accompagner na Mikilia poto n'habité Malika oza parmi bato yo ba bondi bitumba makasi pona fallait pour pas na 12 wana trola to la mukite Malika pas à parmi. Bon on a kolo bakaka kozala parmi ou pas le problème c'est que tu encourager artiste na biso très bien ngato mama biso botenga atikanga maboka falite mais mama biso atikenga na encourager a fali na encourager ba œuvre na ye avant kufa atika mama biso matikanga maboka falite matikanga na encourager ba œuvre fali
Donc c'est pour dire que na kati ya 12 wana na kozala tout comme pe na kozala te. OK. Mais il est important ezali to lobaka ba vérité. Ya bato bo sala ba œuvre ya malamu. Musique eza voix te. Na zonga na makambo tu ninga 12 personnes. Wow. Musique eza voix te. Musique eza betande. Courageux, actif, focus. Vous comprenez? Réaliser. Au promettre et au réaliser. Vous comprenez? Très bien. Et là, qu'on peut possible, il faut un focus. Si vous êtes distrait, et si matin, parce que mon monde est là, qu'on est collé à Yomoko. Si vous continuez à distraction, est-ce que mon temps est permis? Non, c'est là qu'on a collé à Yomoko. Je pense pas. Vous comprenez? Oui. Ngai na lobela fali te pona poto to pona nini te mais soke yé asenginga passeport nanga no pesa. OK. Loka no basenganga te no pesa na moi na pesa ezate même ko bosenganga no pesa. Mais soki pe na 12 journalistes wana eux que batunanga baza parmi et ça nanga toujours bien. Et ça nanga bien. Petit fallait que poto. Na lela qui jour na mon petit fallait. Nazaka stressé toute la journée. Oh. Nazala stressé. Non ta la petit fallait à auto et bien chaba. Ay ko senga ba 2000 francs. Ba 1000 francs. Un simple garçon moko boya yana e abimela na e ka boye. Je me suis soyé bisanga bi ah mère. Tokuta n'est pas kapachula. Abinanga mère, obi ke na minute okutu bande konanga ba uti ba 100 kusu. Po eza pena ndeko nanga pena mongo pena ba 100 kusu penza. Abi obi ke bande konanga ba uti ba 100 kusu. Na tie bango ba ovana na kisensu kuna ba ibika ke na bongi. Bango loka ba mona kana lobela fali ba monika onje na bongi. Tala nde ba kumbani bango so ba yime bazofana bango ba kota maluku kuna. Plutôt kisensu te maluku. Ngana bia eza bongo bango bamona kandi yo lobya fali oleka ba TV ba nini ba ibika keta musupe makamnyo so eza bien mais nzamba opambola o kereti na moni petit fali na poto na leli po la kisa bino ba golo o boyo finganga tala ye kuna okota libala nzala tala ye kuna ozwaka te libala passe o matakata avion te depo bala. Bon, bah tu beaucoup finga, tu vous souvenez de finga, besoin de capable petit fali. Oh, des Bwende à France. Ceux qui vont finga, besoin de capable petit fali. Pour nga kuna na moi veste na nga bien. Na moi basket na nga bien. Parce que petit fali ya zala na ngote. Mana poto. Ana poto lo kwa bino bato bo sali ba faux quand tu boya ko finga nga bo kokani. Misuku bo na mikanda te, mais petit fali na 5 ans mukanda. Chaque chose a son temps. Ngata ba mimingate ata na zate. Mais son amoni déjà petit fali c'est bon. Na moni masa nga exil bongo. Aza exil bongo aza kuna danseuse. Son amoni ba idol, na moni ba vali tambo to ebinde to bunda na ba vali tambo. Son amoni vali tambo eza peka bien pour nga non CP là. Non CP là. Chaque chose a son temps. Bénédiction tango yaka oye banzele utelate. Lipambo du tango yaka oye bate. Ovanda kaka botali penda mukolo na eza mukolo na o. Vous comprenez que très bien. Et loko si la te ba o elate. Le quoi pour te silater ngamane nazaka on vina kufite ça dit c'est que non kende kaka yeliko nango to yaka kolobela fali pona ba potote to yeba tant biso to lobela fali to yeba te que fali un jour au sala liste on met 12 journalistes biso to yeba lobaka fali faux esprit akabakate fali ka motali tutu fali zakaka boto yeba kate que fali on met 12 journalistes. C'est-à-dire, ce qu'il fallait de la même 12 journalistes, c'est que Aza Obalou Barati. Tout le monde, Alexis Ouetia qui est dans ce pays-là, on a master Bombay dans le paradis. Alexis Ouetia, chef de guerre. Tanta Bana. Na mon Alexis Ouetia na poto, et ça va bien.
Non sepela. Non sepela. Point ninte. Mais Malika, je pense que 12 journalistes sont déjà pour un événement il y a 25 novembre na Yo Arena. Oyo tout basombi ba billet ba rozelara Georgie. Mais comment la réaction il y a Bokechua ya mbo premier ou ya Kotiti na France a déclaré ba déclaration pour que concert wana à la té événement wana le katé yo attend que Warrior rôle banine sur yango. Asalindere, il faut qu'il ne balé. Bokechu? Il faut qu'il ne balé. Pour na cimetière les place papa Faustin za, maman Monique za. Oh, na cimetière les place papa Faustin na maman Monique bazali. Bazali. Faut qu'il ne balé. Faut qu'il ne balé. Aki sona bililinga mai. Pour na cimetière papa Faustin défendre. Ba yo kete. Maman Monique défendre, ba yo kete. Faut qu'il ne balé po ebemba mutu monte na bango mi balé bana katia mai. Peut-être qu'on a pas croyé que les bililingi. Mais ce qu'on a qu'à cimetière. En tout cas, pas forcément basiki makas. Babi yo funda mwana na biso. Place biso toza. Place biso toza. Mundele kuta yoki yote. Tu comme à niveau na cimetière. Biso mo tozo c'est le suivi. Ti lelo za bongo biso moko toza ka sima na ye. Na nzambe ya ba orphelin. Vieux soko talangai a changé ba donner a kene balé. Bokechu premier. A changé. Mais s'il faut le ba quelque chose à Bokechu par rapport. Batika mutema mabe. Fali muta bo mamboka te. Azela bato ba bo mamboka ba yakuna ase akende ba on ba cimetière. Fali c'est un simple jeune. Aloka vinaye asimba vinaye na maboko azo fournir on pe na ba jeune mususu yo bisanga ikerit batu kome bana bambongo bazo ba visa potote mutu quoi petit fali memie poto est-ce que obi niveau mutema obi combien famille a petit fali zo sambela pona fali famille Alexis Weti famille à Valdi, supposons, non, le bâti qui est confirmé, mais supposons qu'ils ont bon. Tu as ba obakei, ba Jemba Kanji. Yebisanga ba vie na ba vie ba mara. Ba mara, ba Julie Jangi. Ba famille na ba neti motoka Gauthier Bilele Masana ba famille Olivier Massoudi. Olivier Nyoko linga mingi. Massoudi. Olivier Nyoko linga mingi keriti pardon. Olivier Nyoko linga mingi. Siko yebisanga ba famille ya batu wana nyonso bazo sambela pona fali. Est-ce que tu penses que vie a fali rozana mabe? Bana fali ba pambo mate. Batu kombe bana bambongo bazo ba visa te keriti. Batu combien? Yaya batika mutema mabeko o fallait mimio na baba famille ya fali. Est-ce que Boketu mo ko vanda peta réfléchir à mais musicien o memi délégation batu boye batu ba famille na epete baba musicien te ba zape ba orchestre te ba guitariste te ça dit c'est que au bon ça peut ba fille ba jeune. Nana kota bandal après le lendemain ya quoi annoncer que fallait zo mema ba mara ba nani o mo ba jeune il fallait sokoli bandal ba jeune o mo ke batu bazame moto na zo sepela na ta ba memi été mais o mo na ndeko na nga ba memi il semble toka Gauthier Bilele Masananga mona poto. Mais Bokechu alobi ya lingi te venema salama. A lingi te pona Yo Arena zaye. Poto zaye Bokechu te quand même tout ça compréhensif ko. Tout ça là, ya on mona oto ebiso. Génération oyo faut basambela pona faliza ba collègue na ye. Baza batumu we Bokechu sali bongo bino pe ba misebo ye. Oyiboye to ye.
to soutenir jeune femme na biso po to yebi ke ya zaka guide na biso après concert au biso pe to Yolanda. OK. Mais au moins na boke tu ayé na tour afali miso pe ba beto na ndenga subasima c'est mais après na suka pe bango pe boza na poste ba Yolanda basa ofali asali on me pese ba koma limité. Est-ce que concert on est kozala belé bien? Et kozala te pona ni to mona kout na concert liboso ba yibe ba maman ba périk ba maman ba kota concert na ba suka maboko. Akota kaka. Na on la question pena ke périk et c'est l'autre côté. Maintenant eloko na yela ki ne fondé na stana kout na salango. Na mona fali, na yoka musique fali. Fallait obeta. Ah bon. Oh, Wayamba Sali, ils ont mise en scène. Ils ont mise en scène. À ça, là, on a dit que OK, tu Nabi a pelisa ba moto. Mais concert est bête, petit bateau, si ça peut goût, sentiment, na bon, bah, yoki ba njembo nyos ba tiens na calendrier. Voilà. C'est ça. Voilà, Malika, je pense que tu commis presque à la fin de l'émission Nabiso. Juste une dernière question pour que tu Kabanayo. Fali Poupa, tant habité qui m'a bangé un événement dans le stade municipal la Bandalongwa. À la Kakibiso 2024, à Roya Robeta double stade des martyrs. Et puis tu l'as tout l'amour qui tout le monde fait rigoler pas annoncé double stade il y a 20 mai, Tata Raphaël. Mais comme nous tout le monde dit so awati. Et y compris faire face à Mbela pour na Fali. Faire ça nini? Assemblée pour na Fali. Faire rigoler. Pourquoi? Que pour Fali les obéta corps arena. Triple arena. Triple arena. Il y a qui tient Tata Raphaël. Tala to moi makambo ya musique yo. Basambela pour na Fali. Pos mon mukolo Fali otika. Omoni ngeza boye. Na mono ndie mukolo Fali otika musique ebe o savana comme producteur na komi nanga ko soutenir bato. Fali oza muteli boso za producteur liboso na vie boza na ba fan iza Fali. Omobe ba wario ba bongwani pene ba transformer. Poso ki le Fali otika musique comme producteur ba wario ba ki ba soutenir nani. Pour ba ta vitesse. Ba ba nga président ba nga zaka boye. Au moins des fallait dans agité. Na makambo na ye. Ba wa ba linga bongo. Ba wa ba na leader mo boye. Aza focus na makambo na ye. Aza tout moment studio kende beta songa sala boye. Ce que ce fallait le là tiki a bien comme producteur ba wa ba ki wapi. Ce qu'on appelle na mona ke ba wa ba comme soutenir producteur. Mbali boso producteur azala na ba fanatique. Oh. Eza Fali. Balongo ba mélomane mais ba komi ko soutenir na bango to mo pe na producteur ye na ba fanatique na ye. Po ba wari ba telengana ba ke soutenir nani. Lo baba kabona misuba kuma ba fanatique ya Jackie. Misuba kabona na ba ope ya mawa momi ke teto ko bakisa mata moi pour na sele so kaza moi 88 to bakisa moi deba akoma 90. Bakomi ko kabwana ça va yo biso to gata passe auto baxé so bazara 97 ba ko mata moi 95 Kerit Malika balinga te fallait ça numéro 1. Voilà. Merci beaucoup à Jos Malika Mania. Je pense que tout comme déjà presque à la fin, Nabato tout balanda qui va retenir nini de Michel le puis quelques salutations Nabato va soutenir de près de loin et ça là vraiment bien Nabato ba Rolanda ba oyayo bato ba sepelera na ndenge lobaka. Bon, bato balinga Malika Mania, mingi na osenga ba s'abonner na chaîne nanga Malika Officiel TV. Merci beaucoup na bato tout balinga ba soutenir vraiment physiquement, moralement, financièrement. Merci na yope Kerit, merci na bato tout o balinga ka Moussa Nanga. En tout cas, merci beaucoup na bino vraiment tous les gens comme ça osenga ta part merci. Et merci beaucoup na
nayebi ke boze belé au boulanda vraiment Sylvie Oyombo la grâce Oyombo, je te salue ma maman chérie, salut Iguette Kabo ma maman Leki na pesi bambote et merci beaucoup à toi si la Kabedi Tatumu Kaji, je te salue aussi depuis quelque part, merci beaucoup maman Eugénie Mongaï, belle sans maquillage, le poumon de maman Hélène Nitou, en tout cas je vous salue aussi, merci beaucoup mes jumeaux paradis Bana Soukanzombe, merci beaucoup en tout cas nayebi ke boza et Belégina Onoya depuis quelque part, je te fais des gros câlins, Aurélie Sungu motema ingénieur Dona Muzumba, en tout cas na pesi bino bambo TP place bozali et puis na relancer appel na babakouk nyonso bo voter massivement na Zikomo Award pour si artiste comédien na biso si la bisali pour pas la richesse si parmi la richesse à Congo parmi la richesse si la bisali de richesse na biso vraiment azara le roi fallait à moi aussi au monde fallait za combattre ningi pesi la za combattre donc tout le monde pena qui a été ba richesse na mi balé na chancel mbemba kota balé des midi kota balé to za ko na chancel mbemba richesse na biso yewana bato ba représenter drapeau mboka mo na bisaka papa Fati na drapeau na biso a Congo na suka boy bati la biso ta monoko fali na suka ya kwa boy bati la biso ta misape ya chancel koto yo mususu elandi bati la biso ta monoko ya sila bisalo ça dit soto monika ka drapeau tout le monde maman fali tout le monde maman chancel tout le monde maman sila. Voilà, merci beaucoup à Josman Malika, merci surtout à abonnés fidèles oyo ba disposera ton surtout pour Orlando biso bato ba partage et puis bato ba commenter ba vidéo na biso. Bon anniversaire encore une fois à Ami Maninga depuis 001. Merci na restaurant Yolo Ezo na Dallas wana chez Maréchal et Souvé et ça c'est-à-dire que on a balière à bio. Restaurer à mort na Dallas wana. Merci aussi à Kalo Boutique Pomba et Swag Charge Yambo Kamola ici à Congo, sans oublier à mon vieux Laurent Lorenzo na Dublin na Irlande wana motema elle chante à Rotala Biso Sikoyo. Merci aussi à Hervé Lukusa depuis Canada. Un Canadien de plus maintenant au Canada. Merci aussi à Doris Kanza, sans oublier à Jean Doris Kanza, poche boya franc-congolais. Doris Kanza. Mon vieux, je te salue. Ah, Solara, très bien, vraiment. Merci aussi à Dada Olongo, na Suisse, pour la Benaraï, maman sociale, la femme au grand cœur. Sans oublier à maman Karine Bionsa, Kamote Maraouli Tono. Merci aussi à l'équipe Mobimba Afrique et Lengue Télévision. Je pense que tout le monde a dit bongo. Au prochain numéro. Michael Okamba, Michael Okamba, Michael Okamba, Michael Okamba. Au Monitigoyo, l'artiste c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.